Bandeko bana na nzambe balandi na biso to pesi bino nyonso mbote bipai bozwi biso na ngonga oyo tikete yawe nzambe yangu ya nyonso apambola bino apambola mabota na bino apambola misala na bino na lingiete na moment oyo alors que tozo kokende na ko partager parole de Dieu bo sepela poete toeba na ko invoquer nanu kombo ya nkolo Yesu Kristo poete yazala mokambi na biso to bondela nkolo nzambe na nguya nyonso mujashi alikolo pe na se tata na biso abolingo to pesio merci mingi na pe ma bomo yo pesi biso pe occasion ya kofongola lilobano e santu pe koyeba kotanga kati na yango pesa biso molimo na mo santu pesa biso matoi ya molimo pona kososola pe kosimba na mitema ma etozali koyekola kotia ngona misala pona lubiko na biso ya awase pe pona bomo ina biso ya seko na seko zala mokambi na biso ebandeli kino suka na komona Yesu Kristo mokonzi to bondeli boye amen. Bandeko to pesi bino lisusu mbote to yebisi bino ete to bongisaki série ya Mateya autour ya likamboyo ya maladi oezali kotungisa mokili particulièrement na moment oyo tozali kobenga maladi ya coronavirus to COVID-19 poete toyeba kobimisa kati ya likambo wana mateya ya molimo to batoli ya molimo oyo tosengeli penza kosimba pe koyeba boni boni tokoki koumela sikasikawa wana maladi wana isi ekoti na kati ya mokili pe koyeba ndenge nini tokoyeba kobika pona mikolo ezali koya. Alors na cadre wana nde tozali lelo ko zoa sujet ya misatu o tozali koyeba na ko partager bino ezali koloba coronavirus lokola mbela to libiangi pona kobongola lolenge ya kopona biloko ya kolia. Coronavirus lokola appel na réforme alimentaire mbongwana na o etali biloko ya kolia. Alors tango tozotanga na mukanda ya 1 Corinthiens ba Korinti ya yambo mokapo ya zomi eteni ya tuku misatu na moko kuna Biblia ezoloba na biso boye ya solo ata bozali kolia komela to kosala makambo mosusu bosalaka nyonso pona kokumisa nzambe. Nazo bandela botangi ya solo ata bozali kolia komela to kosala makambo mosusu bosalaka nyonso pona kokumisa nzambe. Na kati ya likomi oyo ntoma Paul azali kopesa toli epa ya ba Corinthiens toli yango ezali pe kokokana na biso bato mokili ya lelo oyo likambo etali kolia komela to kosala makambo nyonso ezali pe kotalela biso parce que biso pe toliaka biso pe tomelaka biso pe tozali na makambo ndenge na ndenge tosalaka misala tosalaka makambo kilikili. Alors toli oyo bapesaki na bandeko ya ba Korintia ezali pe na ntina epa ya biso po ete biso pe lelo toyeba na kosalela yango. Ntoma Paul azoloba ke ezala na makambo etali kolia na biso ezala na makambo etali komela ezala makambo etali koloba to kosala mibembo to kosala misala to kosala soko likambo nini nyonso wana to salaka yango pona lokumu ya nzambe. Alors sikoyo likambo akolia ye kosala nini na makambo etali coronavirus. Oui bandeko parce que depuis un certain moment constat esili kosalama na kolanda ba minganga na kolanda bandeko ba luki na makambo etali ba maladi bazali koloba likambo yo ete ba maladi ebele ya mpasi pe ya kokoso tozali komona mikolo yo ezali kouta mingi na makambo etali misuni na kopesa ndakisa moke ya ba maladi wana mpoto comprendre tina nini tolingi tolobele makambo etali kolia na maladi ya coronavirus. Tozali na maladi lokola par exemple maladi ya sida bandeko ba luki pe ba minganga bazali kolakisa ete na ebandeli penza nyama wana zali kopesa maladi ya sida ye avandaka na kati ya nzoto ya ngembo mpe ngembo wana ye aswaka makaku na kati ya ba fore na biso na bongo shiko tango moto azo ya kolia soit ngembo wana soit makaku wana azali contact wana ya makila moto azali komizwila nyama wana na nzoto na ye pe nyama wana azali kopesa ye bokono wana ya sida. La même chose na makambo etali makambo lokola par exemple virus Ebola.
ezali toujours annoncé par bandeko baminganga ete ezali banyama toujours lokola ngembo to makaku nde bazali kubimisa maladi wana. Et curieusement tokomi pe na tango oyo ya coronavirus, alors to remarquer que baminganga pe bazali koloba ete ezali toujours nyama azali à l'origine ya likambo wana, batangi ngembo, batangi pe nyama oyo babengi pangolin. Alors na ko observer ba makambo wana biso lokola basali na Nzambe nkolo apesi biso mayele pwete toyeba sika wana ko beta sete ko yeba na ko kebisa shiko bana na Nzambe bisika bavandi na kati ya mokili pe bavandi ya mokili pwete bayeba boni Nzambe azali koloba makambo etali kolia po bato babongisa kolia, afin que mbongwana eba na komona na pwete Nzambe alingiete biso bana na ye tozala na nzoto kolongono tokwe ya maladi te mpe toyeba na kobika na kati ya ba maladi ndenge na ndenge oyo ezali kozwa bato. Tala tina nini penza tozali kokende na kozwa temps ya koyeba koyekola sikawa na kati ya Biblia kotala makambo etali kolia coronavirus ezali koyebisa biso nini na makambo yango. Donc na pesi bino ndakisa sida ebola pe coronavirus po ete toyeba na kososola ete lokola banyama nde bazali na ebandeli ya ba maladi wana emonani ete banyama bakomi pasi ya moto. Est-ce que ezali banyama nyonso? Est-ce que ezali na banyama esengeli kolia na banyama esengeli kolia te? Tokoyeba ndenge nini kosala bokeseni wana tina nini penza tobengami koyeba kobongola, n'est-ce pas? Lolenge na biso akolia nyonso wana ezali mituna tokoyeba na koyanola na liloba na Nzambe na kati ya échange to partage na biso ya mokolo ya lelo. C'est pourquoi motuna ya liboso tozali komituna ezali ya koyeba nanu tina penza ezali kosala ete to benda mamatoi pona koyeba na kokeba pe kopona malamu biloko ya kolia. To ko bongo la penza lolenge na biso ya kolia. Soki tozo lia malamu, toko bakolia malamu, mais soki tozo lia mabe, to bongo la, tozonga na lolenge ya malamu. Pe lolenge ya malamu mongo ya kolia eza lolenge nini. Tina penza ya ko bongo la, lolenge na biso ya kolia ezali nini. Deja tozo mona na mokanda ya Genèse, na mokapo ya misatu, kobanda chapitre 3 ya Genèse, tozo mona deja kikuna na kati, likambo ya kolia, ezali Nzambe tango asisi kokela mokili akeli na deuxième jour na création na premier jour akela ki lumière, deuxième jour aibaki na ko séparer mai na sena ekolo, troisième jour Nzambe akaboli mai, n'est-ce pas, ebale akaboli yango na mabele kauka pe na mabele kauka ye apusi milona eboti mabele eboti milona, eboti banzete, eboti bafololo, eboti bandunda o esengeli kolia. Alors Nzambe tango asilisi kokela akeli moto mokolo ya motoba ayebisi ye na pesi bino biloko akolia banzete nyonso pe ndunda nyonso pona bino bato na banyama bolia ndunda bolia biloko nyonso ezali na milona tonkona kati na yango. Alors mais apesi pe limite pona kolobete ezalina banzete ya kolia ezana banzeto esengeli kolia te. Alors tango moto asosola ki penza likambo wana malamu te akei kolia na nzete oyo Nzambe apekisa ki balia mboma na yango lisumu ekotaki na kati ya mokili tozwa ki pasi tomona ki yango penza mozindo tango toyekola ki likambo etali coronavirus lokola ndakisa ya lisumu ya ebandeli. Alors donc tomoni ke likambo kolia ezali à la base ya pasi ya moto. Nzambe akeli moto na ililingi na ye na lolenge na ye akeli moto po ete moto aumela seko na seko. Nzambe azana posa ete tozala na sante malamu, azana posa ete biso tonyokwa makate. Tokoki komona yango na kati ya Biblia mokalo penza ya Yawe Nzambe ndenge alingi pona biso bana na ye na mokanda ya Yohane epai wapi azali koloba boye mokanda ya misatu ya Yohane mokapo ya liboso tozotanga verset ya mibale azoloba boye ndeko ya bolingo nasengi Nzambe te ozala kamalamu penza na nzoto makasi ndenge bondimi na yo ezali makasi. Donc tozomona ke
mokano penza nzambe azolakisa à travers parole na ye ezali ete biso tozala na nzoto makasi, parce que tant nzoto na biso ezali makasi ekokumisa nzambe ndenge esengeli, ekozala na makasi ya kotambola kokende église, ekozala na makasi ya kotambola pe kosala evangelisation, ekozala na makasi ya kotambola kopesa makabo, kosala mosala pe koyeba na kohonore nzambe ndenge esengeli. Mais nzoto ezali na bolembu kumisa nzambe ndenge esengeli te. Nzambe azali na posa ete bato bazala na santé malamu. Yango déjà à partir ya Adam apesa kiye oto bengi na lopoto régime alimentaire. Apesa kiye biloko esengeli kolia na biloko esengeli kolia te po ete santé na ye physique, morale na spirituel ezala malamu. Tomonaki mbalelekaki na leçon na biso mususu ete boyokani ezali toujours entre biloko tozali kolia na ndenge na biso ya kozalela na ndenge tokomaka. Lelo okoki komona tokomona ngo na kati ya leçon oyo différence entre banyama par rapport ya ba régime alimentaire na bango, même différence pas ya bato par rapport ya régime alimentaire na bango bokeseni ezali. Alors donc tozomona déjà que moto asili kobunga depuis ebandeli, moto abungi, moto abimi na kati ya malako oyo nzambe apesaki ye na oyo etali biloko akolia, nde pasi ekoti, moto akomi kobela, moto akomi kokufa, parce que bilia esili kokotisa nzela wana ya pasi na kati ya nzoto na ye. Alors tozomona ke na ebandeli tango nzambe akeli moto apesaki ye banzete, apesi ye misisa ya banzete, apesi ye milona, apesi ye bandunda po ete moto alia, mpe alakisa kie pe bokeseni entre biloko wana ya kolia na oyo ya kolia te. Alors avec le temps tango masumu isi ekoti na kati ya mokili na mokanda Genese mokapo ya sambo, tango nzambe amoni ete masumu ya bato eleki ebele na mokili eke azwaki mokano ya koyeba sikawa na kodetruire planète terre mobimba, na mokanda ya ibandito Genese na ba version mosusu na mokapo ya sambo, nzambe abengaki ndekoyo babengi na kombo ya Noa. Tango nzambe abengaki Noa ete atonga bwatu mpwete ezala lokola nzela ya kobika na mbule esengelaki kokwe ya kobeta na kati ya mokili, ye alobaki na Noa boye. Tozali na mokanda na ibandeli mokapo ya sambo eteni ya liboso, Yawe alobaki na Noe, kota na masuwa yo na libota na yo mobimba, pamba te namonite kaka yo moko, namonite kaka yo moko moto otosaka ngai. Kamata banyama sambo ya mibali mpe sambo ya basi na kati ya ndenge nyonso ya banyama ya peto. Sala pe ndenge moko po na bandeke ya ndenge nyonso po esila te na mokili. Kasi na kati ya ndenge nyonso ya banyama ya mbindo, kamata bobele nyama moko ya mobali pe moko ya mwasi, pamba te na sima ya poso moko na konokisa mbula mikolo tuku minei butu moi, mpo na boma biloko nyonso oyo na salaki na mokili. Tozomona ke na tango nzambe aponi Noe po ete ayeba na kotonga bwatu oyo kozala nzela ya kobikisela bato na mbula yokonoka, nzambe apesi mitindo na oyo etali banyama. Nzambe aye kopesa ye bokeseni. Tomoni ke na Adam na Eve nzambe apesi matiti, milona, bambuma, misisa, apesi pe différence entre biloko esengeli kolia na oyo esengeli kolia te. Na ta ya Noe pe nzambe azoya kopesa pe bokeseni na oyo etali banyama. Azobenga banyama ya peto, abengi banyama mosusu banyama oyo ezali peto te. Na tango aye pa Noe ayebisi ete na banyama oyo ezali peto, ayeba na kozwa banyama ya mibali sambo, banyama ya basi sambo. Pona nini? Parce que esengeli te balimwa na mokili, parce que alingaki akotisa bango na kati ya régime alimentaire. Et puis Noe asengeli kosala mikolo ebele na kati ya masuwa. Tala nanu butu moi tuku minei ezalaki penza mikolo ebele, esengeli pe azala na biloko akokai kolia na kati. Mais nzambe azoyebisa ke na oyo etali banyama ezanga petwa zwa kaka mobali moko mwasi moko, c'est-à-dire na kopesa ndakisa soki ezali entre ntaba na mbwa
bakokotsa ntaba mibali sambo, ntaba ya basi sambo. Me na we etali mbwa, bakozwa mbwa mobali moko pe mbwa mwasi moko. Tozomona deja que a partir ya eloko wana nzambe apesi différence na banyama oyo esengeli kolia na oyo esengeli kolia te. Tokokota liso na mozindo kotala ndenge nini nzambe azopesa ba différence wana. Alors c'est comme ça que pona nini nzambe ayeko pesa banyama bakota lokola régime alimentaire, bakota na kati ya régime alimentaire ya moto ezali poete sikawa azali kokende na ko détruire mokili. Tango ko détruire mokili, Noa akotika la kuna na kati ya masuwa mikolo ebele mai etondi mokili, banzete nyonso eza na se ya mai. Mwaya bima na bwato akota na se ya mai akende kobuka banzete ezali te. Pe kuna na kati ya bwato mwaya lo na banzete ebota bambuma poete ayeba na kolia na mibwa na tukumini ezali te. Esengela kiazala na banyama bakoki kopesa mabele amela, banyama bakoki kopesa ye misuni alia na kati ya bwato. C'est comme ça que yena libota na ye bapesa ki bango ningisa sikawa ya kobanda kolia misuni. Mais misuni nyonso pamba te. Nzambe a précisé misuni oyo basengela ki kolia na oyo basengela ki kolia. Soki bakotisaka nyama moko na banyama peto bakotisaka nyama mobali moko pe mwasi moko. Tango moso bakoka kolia bango na kati ya masuwa, banyama wana balingaki kolimwa na mokili. Nzambe alobi akotisa ba couple ya banyama ya peto bakota sambo. Poete, c'est-à-dire 14 têtes. C'est-à-dire que ce qui allait à ta moko, mususu ekotika la eko continuer kobota na ebele de sorte que banyama na babungate. Alors que banyama peto nzamba alobi oyo lokolo kolia ngote kotsaka ka mobali moko pe mwasi moko, c'est-à-dire un couple seulement, mitumi balekaka. De sorte que ata bakufi bon baza penza na tina te parce que mususu bakoyeba na kobotana bakozala toujours en mesure ya kokoba. Tokotala maintenant pona nini penza nzambe ayebaki kobenga banyama mususu petwa, banyama mususu ezanga petwa. Wana ezali donc ndenge nzambe apesaki epai ya Noé. Alors, tango mikolo pe eleki sima Noa mokili fuluki, nzambe apesaki promesse epai ya Abraham ete ye akoyeba na kopesa mwana oyo akofuluka akokoma bikolo ebele. Donc à travers Abraham, nzambe alakaki ete akobimisa bikolo ebele na kati ya mokili oyo bakozala libota na ye. Ezali bandeko tobengi bana Israel. Tango nzambe ayeko bimisa bango sikoyo na kati ya bowumbu na Egypte, azotambwisa bango bakende na mboka ya Kanaan. Tango bazali na kati ya mobemo na bango na esobe, nzambe ayaki pe apesaki bango sikoyo bokeseni. Lokola bozali ekolo na ngai, lokola bozali bato na ngai, na lingi bozala na sante malamu, ndenge totangi na Biblia. Na lingi bozala na nzoto kolongono, tala sikoyo biloko bosengeli kolia, na biloko bosengeli kolia te, poete bozala na sante penza malamu, pe boyeba na kokufa na ba maladi lokola ba maladi oyo ezali kozwa bandeko na Egypte te. Yango tozali kotanga na mukanda ya Ebimeli. Donc tozali na mokanda ya kobima do to Exode mokapo ya zomi na mitano tokotanga na verset 26. Mokanda ya kobima mokapo ya zomi na mitano eteni ya tukumi bale na motoba. Yoka Biblia ezali koloba boye. Alobaki, soki bozali penza kotosa ngai yawe nzambe na bino, pe kosala makambo oyo ngai namonaka namonaka bosembo, soki bozali kobatela mitindo na ngai mpe kosalela mibeko na ngai nyonso, wana na kotindela bino ata mpasi moko te ndenge nasalaki ba Egyptien. Mpasi yo bazali kolobela na français bazali koloba, vous ne souffrirez d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc boko bela te ba maladie oyo bato na Egypte bayebaki na kobela. Ba maladie wana ezali lié na régime alimentaire. Tokoyeba na kotala yango sikawa. Mais siko tango nzambe aye epada bana Israël bozali bato na ngai, botosa ngai, bozala na santé malamu. Soki bolandi malako na ngai, bolandi mitindo nyonso na pesi bino, bokobela ba maladi te lokola bato na Egypte bayebaki na kobela yango. Alors siko esengeli toyeba
boni penza Biblia est-ce que ezali kotalisa biso régime alimentaire na oyo etali banyama oyo bato bakoki kolia déjà na ebandeli nzambe asi apesi bamatiti tokobaka pe kolia bamatiti ti lelo mais à partir ya moment ya Noé akotisaki likambo asika na makambo etali kolia ezali banyama apesaki bokeseni entre banyama oyo esengeli kolia abengi yango banyama peto pe banyama oyo esengeli kolia te abengi yango banyama ezanga peto. Alors maintenant esengeli toyeba quand même banyama wana baza banyama nini pe tokoyeba bango ndenge nini po ete tokoya na kati ya motambo te wana tozali kolia wana tozali komela mpe totala sikoyo sima ya koyeba banyama wana totala boyokani nini ezali entre banyama oyo ezanga peto na ba maladi oyo ezali kotambola na kati ya mokili lokola totangaki yango awa na ebandeli ya leson na biso. Alors tozokende na mukanda ya Lewitike tozokende na mukanda ya Lewitike na mokapo ya 11 nde epai wapi tokoyeba na kokutana na botangi ya makambo etali banyama wana. Alors na kotanga ngo na lombango mpe sibana yango tokoyeba bongo na kokota na mozindo pona koyeba oyo yawe alobi pendenge nini tokoyi kosimba yango nazotanga na lombango penza. Yawe alobaki na Moïse mpe na Aaron bayebisa ba Israelite boye na kati ya banyama nyonso oyo etambolaka na mabele bokoki kolia oyo ezali na basabo ekabwana na biteni mibale mpe ezongisaka biloko na monoko mpo elia yango lisusu. Kasi banyama oyo bokoki kolia yango te: shamo, mpuku ya ngomba mpe lapin. Yango ezongisaka biloko na monoko, kasi makolo na yango ekabwana na biteni mibale te. Bolia pe ngulu te, yango ezali na basabo oyo ekabwana na biteni mibale, kasi ezongisaka biloko na monoko te mpona kolia yango lisusu. Botala yango nyonso lokola banyama ya mbindo. Bokoki kolia misuni na yango te mpe kosimba ata bibembe na yango te. Na kati ya banyama nyonso oyo ezalaka na mai, na laki na ebale to na mai ya moke, bokoki kolia oyo ezali na baposo bakoki kopalola mpe oyo ezali na biloko oyo etambwisaka yango. Kasi oyo nyonso ezanga baposo bakoki kopalola mpe biloko oyo etambwisaka yango bokoki kolia yango te. Ezala banyama ya mike oyo etonda na kati ya mai to banyama mosusu ya mai, botala yango lokola ya mbindo, bolia yango te mpe bomeka kosimba ata bibembe na yango te. Na kati ya bandeke bokoki te kolia oyo ezali mbindo, ndenge nyonso ya bakombe-kombe, ya nganga, malibanga, esulungutu, pengembo. Banyama nyonso ya mike oyo ezali na mapapu pe etambolaka na makolo minei, botala yango lokola ya mbindo. Nzokande oyo ezali na makolo mpona kopumbwaka na mabele lokola ndenge nyonso ya makonko na ye na ya makelele plutôt na ya makelele bokoki kolia yango. Kasi banyama mosusu ya mike oyo ezali na mapapu mpe makolo minei bokoki kolia yango te. Moto nyonso oyo akosimba ebembe ya banyama oyo akokoma mbindo tina pokwa. Banyama nyonso oyo ezali na basabo ekabwana na biteni mibale te mpe ezongisaka biloko na monoko te, na banyama oyo ezali na makolo minei mpe etambolaka na bitambe na yango lokola nyonso moto nyonso oyo akomeka bibembe, akomema bibembe na yango asengeli kosukola bilamba na ye mpe akokoma mbindo ti na pokwa. Tosuki nanu wana tosuki na eteni ya tuku mibale na mwambe. Alors awa bazo pesa biso ba kategori to biteni
ya banyama oyo esengeli kolia. Nzambe alobi boyi. Na oyo etali banyama batambolaka na makolo minei, banyama ya minene oyo batambolaka na makolo minei. Lolenge nini tokoyeba nyama ya malamu pe nyama ya mabe. Alobi boyi. Na kati ya banyama topo na nyama oyo apesi banzela misato. Nyama oyo azali na maseke ekabwana. Lokola ntaba, lokola ngombe, lokola antilope, lokola cerf, lokola impala, lokola gazelle. Topo na nyama wana. Topo na nyama oyo azali na sabo ekabwana. Sabo ekabwana lokola ngombe, ntaba, meme. Nde nyama sengeli kolia ye wana. Pe nzela ya misato ifo ezala pe nyama oyo azongisaka biloko na monoko lisusu. Na likundu na ye azongisaka biloko na monoko pwete alia atafuna yango lisusu ya mbwete amela yango. C'est-à-dire oyo babengaka na lopoto ba ruminant. Alors banzela misato oyo il faut écouter na nyonso misato epa ya nyama moko pwete tolia ye. Pamba te Nzambe alobi boye tokolia ngulu te pwete ye bien que azalina sabo ekabwana me azongisaka biloko na monoko na ye pona kolia lisusu. Il n'est pas un ruminant, donc tolia ye te azali mbindo. C'est-à-dire que Nzambe alingi que po tolia nyama toyeba ke nyama azali peto asangeli koliama, il faut makambwana misato tokuta yango epa nyama wana. Azala na maseke ekabwana, azala na sabo ekabwana, mibale pe azala na ezaleliwana ya kozongisaka biloko na monoko pona kotafuna yango lisusu. Ce qui veut dire que nyama nyonso o azali na sabo ekabwana te. Nyama nyonso azali na sabo ekabwana te. Lokola cheval azali na sabo me ekabwana te. Ezalaka moko. Nyama nyonso azali na sabo ekabwana te. Azali na makaka na ye ezali lokola loboko ya moto. Misapi ebele. Akoki kolia ba te. C'est pourquoi komona ke lokola mbwa, nyau ezali ba nyama bakoki kolia ma te. Ba pangolin bazali ba nyama bakoki kolia ma te. Wana ezali makambo sikoyo Nzambe alakisi biso na kati ya Biblia pona koyeba nyama ya petwa na nyama oyo azali petwa te. Alobi boye na ba nyama oyo bazaka na mai bambisi. Na ba nyama oyo bazaka na mai esengeli donc kolia mbisi oyo tokokuta makambo oyo mibale epai na ye. Ifo azala na poso oyo bakoki kopalola ekai. Azala na ekai mpe azala na biloko oyo etambwisaka ye oyo ezaka neti mwa mapapu oyo tobengi na lopoto nageoire. Donc azala na ekai, azala na nageoire wana nde tokolia ye. Mais soki azali na nageoire mais azali na poso oyo tokoki kopalola te, tokoki kolia ye te. Soki azali na poso tokoki kopalola kasi nageoire ezali te, tokoki kolia ye te. Il faut makambo wana mibale ezala epa ya mbisi po tolia ye. Tala tina nini ba mbisi lokola ba nyama lokola ngolo, ba kamba nyoka tokoki kolia bango soki moke te. Tokoki kolia bango soki moke te. Na we etali bandeke. Nzambe alobi boye tokolia ndeke me azala ndeke oyo atafunaka misuni te. C'est pourquoi apesi mbala moko exemple alobi lolenge nyonso ya bakombe kombe ezala pongo, n'est-ce pas? Tokoki kolia soki mokete ba vautour, ba chouette, ba hibou ezali ba nyama tokoki kolia soki mokete. Ba corbeau ya zaka noir blanc wana tokoki kolia yete. Kombe nyonso moyen ya kolia ye ezali te. Famille wana mobimba. Mais tokoki kolia soso, n'est-ce pas? Tokolia caille, tokolia pentade, tokolia libatate, n'est-ce pas? Tokolia libatate parce que azali lokola chargé ya kolongola ka bosoto. Esika muto avandi okomona michope ezali na kati ya mai soki mai ezali wana me yako ya alongola michope wana pete mai wana ezala mbindo te pete ebebisa mutu te. Donc ezali lokola ba poubelle ya mutu. La même chose na ngulu. Esika toilette ezali te na bamboka mosusu ngulu nde ase charge kana kolongola biloko wana. Hein? Ezali donc main d'œuvre oyo Nzambe atie pembeni ya moto pwete ba petola ka nzinga ya moto ezala petwa. La même chose na ba ngolo ba kambanyoka
na kati ya mai poso na bango ezali na poso tokoki kopalola te po ete yango ezala perméable ebendaka deja mitiopi nyonso banyama mike mike ya se ya mai okoki kobebisa sante ya motu ekotaka na nzoto na ye mai ezalaka petwa. Voilà un peu comment biloko wana ezozala. C'est pourquoi okomona bangolo même na baterase oyo mai evandi kaka ebele omona boti wana sans que babwaka maki kuna ou bien basala ni babokola ye omona ye moko aboti kuna po ete aiba na kopetola bisika wana. Alors nzambe azopekisa tolia ba poisson ya ndenge wana te pe bandeke ya ndenge wana te. Alobi siko na banyama ya mike mike alobi boy il faut potolia nyama azala na makolo minei atambolaka nango me esangani na mapapu azali na mapapu pe azali na makolo mosusu ya minene oyo kusungaka yete apumbwaka na mabele. C'est-à-dire que tokota la penza malamu lokola mabanki ezali na makolo ya kotambola nango me azali pe na makolo minene esungaka ye pona kopumbwa na mabele. Tokota la lokola makonko, tokota la pe lokola oyo tobengaka makelele tokoki kolia yango parce que bazali na mapapu pe ezali na makolo ya minene ekoki kosunga yango kopumbwa na mabele. Me banyama mosusu mike mike nyonso lokola mbinzo azali na makolo minene esungaka ye kopumbwa te me atambolaka kaka na makolo na ye ebele na kati ya libumu na ye. Ba nyama mosusu lokola ba nswa ba nini ba termite hein ba termite ndonge, voilà ndonge tokoki kolia bango te ezali biloko kolia te oyo ezali nzambe mokeli na biso mutu azali kopesa toli wana alobi na kati ya Exode mokapo azomi na mitano eteni ya tukumbi ala motoba alobi ete ezali po ete toyeba na kokweya ba maladi lokola ba maladi oyo bato na Egypte bazali kobela te ezali pona ko préserver ba maladi mosusu. Ça veut dire que banyama wana na kolia bango batambwisaka maladi mosusu ezali mabe lokola nzoto na bango ezalaka penza nzoto malamu penza te ezali kosimba penza ba microbe ebele na kati soki tole banyama wana ekokota ba microbe na ekokota na nzoto na biso ekomemela biso maladi. Lelo ba minganga bazali kopesa ba preuve ezali kolakisa effectivement que banyama wana bapesa maladi yango moni par exemple Ebola, Sida, lelo coronavirus ezali kouta na kategori wana banyama ya petwa te oyo nzambe apekisa kolia lokola ba makaku lokola ba ngembo lokola ba pangolin ezali kopesa ba maladi wana kati ya mokili. Lelo bato bele bazali ko souffrir na maladi oyo bazobenga na lopoto trichinose likolo ya kolia musuni ya ngulu pamba te ngulu azaka ruminante amelaka biloko ndenge wana salite nyonso ndenge wana epi poso na ye etokaka te poso ya ngulu etokaka te donc ezali lokola bashi moko boye bakangi de sorte que biloko wana soki ekoti na kati etikala na kati ebimaka te. Alors omoni ke ba microbe ezali ko s'infester mingi na kati ya nzoto na ye soki muto akeye kolia yango akozwa banyama wana mike mike babenga ba trichine tango ekokota na nzoto na ye epesi ye maladi oyo babengi trichinose. Bandeko na ngai coronavirus lokola moko ya ba maladi ebandi pe na banyama ezali kopesa biso ezali kobenda makanisi na biso na ko changer régime na biso alimentaire. Esengeli to changer lolenge na biso akolia soki tolingi kozala na santé malamu soki tolingi ko umela mikolo ebele na mokili soki tolingi vraiment kozala perpétuel na mokili kokoba ko umela na mokili esengeli to changer lolenge na biso ya kolia et particulièrement na oyo etali misuni nzambe asi apesi biso déjà matiti tango tozotala sikoyo bokeseni entre matiti na misuni okomona ke même pas banyama lokola Bible elobaka quelque part que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ata lolenge kaka makambo ezosala ekoki kote ya bino te totala nano banyama okomona ke banyama baliaka matiti baumelaka tango molai banyama baliaka matiti bazaka penza mbinga banyama baliaka matiti bazaka makasi sur le plan physique. Totala par exemple nyama babengi lokola éléphant hein totala éléphant ndenga azali éléphant azali nyama moko munene aumelaka parfois 80 ans hein koleka bato mosusu mais aliaka matiti tala lolenge na ye
tala girafe azali mulayi azali makasi aliaka matiti tozo lokola même hippopotame na kati ya mai aliaka matiti bien que azali nyama pure te mais aliaka matiti tala lolenga azali to tala rhinocéros ezali banyama oyo bazali makasi et puis bandeko balukiluki bazolakisa biso ke même banyama oyo ebele ya kala oyo ebunga oyo babenga ba dinosaure bazolakisa biso ke ebele ya banyama wana surtout oyo bazalaki mpenza minene ba dinosaure wana bazalaki nde kolia matiti par rapport ya banyama oyo baliaka sikoyo misuni lokola mbwa lokola léopard lokola lion bien qu'azaka fort physiquement mais au moins que taille na ezali chétif par rapport ya éléphant taille na ezali chétif par rapport par exemple ya rhinocéros tozomona biloko wana donc nzambe azoteya biso à travers nature wana po tososola ete tango ebongi penza tango tokomi komona ba maladie ya makasi ezali koya boyi ba maladie virale ba virus ezali ko évoluer mingi esika makila ezali esika ba muqueuse ezali nde esika ba virus ezali kotambola mais soki tokei na makambo etali ba matiti makila ezali kuna te tozali na ba sève nde ezali kuna alors na kati ya sève il est difficile ya retrouver ba virus au moins que en tout cas et puis même temps ba maladie wana ezobima omoni ke bakisi bato bazali koluka bazokende koluka ngo toujours na matiti donc soki tozongi na régime oyo ezali idéal régime ya matiti ekosunga biso penza kozala na santé malamu pe kokende liboso soki okoki kolia matiti ya pamba te nzambe apesi yo régime pe ya misuni mais misuni ya petwa oyo okoki kolia po ete ozala na santé malamu mais misuni wana ya petwa esengeli pe toyeba lolenge ya kosala yango ezala bamatiti wana esengeli toyeba pe lolenge ya kosalela yango bandeko na ngai lelo tozali kolia mabe yango ezali koboma biso totala même makambo etali matiti à cause ya mpasi na oyo etali botamboli ya misolo na kati ya famille to na kati ya mboka bato bazali kosala mimbongo na bango ya kosala bilanga kobokola matiti kolona matiti pe kobuka bandunda kokende koteka yango bazali kozwa bakisi kotia na kati ya mabele po ete epesa bofuluki me tango biloko wana ezobima nano ekomeli te babuki noki bakei kotekela baninga ezali nde liwa tozali kobomana bandeko na ngai tozali kobomana nzambe azali komona biso lokola babomi bato bazali kokende kobuka matiti ekomeli te bakei kobuka ndunda ekomeli te oyo babokoli na bakisi ya mindele baye kotia na wenze bazali kosala mabe bazali komema biso penza na kati ya destruction boyebi ke na kati ya mokili balobaka makambo ya extinction ya baespèce banyama mosusu bazokende na kosila pe kobunga la même chose espèce humaine ezali en danger ezali na danger à cause ya munoko na biso kaka na maloba te mais munoko na biso na biloko oyo tozali kolia oyo tokotisaka na kati na biso tozali ko interpréter mabe biblia pona kolobete oyo ekotaka na kati nde ezali mabete me oyo ebimaka nde ezali kobebisa te wana ezali ko contexte mosusu ndeko na ngai mais tango tozotala kobanda na Adam tokomi na Noé tokomi na bana Israeli ti lelo tozomona ke biloko toliaka biloko tomelaka yango ezali kokotisa liwa na kati ya nzoto na biso c'est pourquoi ba maladie ya makasi lokola coronavirus lokola sida lokola maladie ya Ebola ezali ko benda biso toyeba na kozwa vraiment engagement ya kobongola lolenge na biso ya kolia engagement d'abord individuel yo en tant que moto omilingi yeba ke okelami na elilingi ya nzambe aza na posa ya bomoi na yo aza na posa oumela na santé malamu ozwi conscience na yo zonga moto ndenge bandeko mosusu balobaka na lingala ete tala sima ozonga nanu moto ozonga kati na yo omitala yo moko reconnaître ke okelami na nzambe alingi yo nzambe alingi santé na yo alingi ozala na santé malamu bongola lolenge na yo ya kolia soki ozalaki kolia matiti ndeko na ngai koba kolia matiti ezali bien ezali kosunga kotonga nzoto na yo soki oliaka misuni oyo ya petwa kosangisa na matiti ezali malamu matiti ezala ebele misuni wana ezala muke ekosunga yo penza malamu mais zala sûr que matiti oyo ezali kolia ezali matiti oyo ekoli mbangu na bakisi ya mindele te mpe babuki yango noki kaka pona koteka nde tokei tosombi ndenge wana toye kolia ezali malamu penza te bandeko na ngai tozali komibebisa nde biso moko tozali komiluka ya bamaladi même oyo etali bamisuni il faut misuni wana ezala malamu
nyama mikufeli ye moko nzambe azali kokoba na kobakisa tango bokokoba na ba version elandi nyama mikufeli ye moko même soki azali parmi ba nyama apetwa okuti ngombe amikweli na nzela akufi okuti na kati ya ebale mbisi lokola Thomson esiko mikufela yango moko na kati ya mai kozwa te kolia te nzambe azo pekisa biloko wana ezali malamu te parce que ezali komema maladi na nzoto na biso nzoka nde Biblia ezoloba quelque part na kati ya Corinthiens ete nzoto na biso ezali tempelo ya Molimo Mosanto pe lokola Molimo Mosanto avanda kati na biso Biblia ezoloba ete oyo ya ko détruire temple ya nzambe nzambe ako détruire yepe tango ozali ko détruire nzoto na yo na biloko ozali kolia na biloko ozali komela na biloko ozali kosala eh bien yeba ki ozali yo moko ko se condamner nzambe ako détruire yo yango moni lelo mokili ezali bato bazali détruit à travers maladie lokola coronavirus bato bazali détruit na maladie lokola sida bato bazali détruit na maladie lokola Ebola nzoka nde ezali ko uta wapi na biloko akolia ba maladie lokola dysenterie ezali la même chose ba maladie mususu lokola ba choléra okomona ke régime alimentaire ezali vraiment très capital ezokota kuna na kati tozana ba maladie lokola par exemple fièvre typhoïde ba benga kango d'ailleurs na ba minga bazo benga ngo ba maladie des mains sales ça veut dire que maboko na yo ezanga petwa ozui otiena monoko omemi salite na monoko ezala nini bozali kolia ezala nini bozali komela ezala nini bozali kosala bosala nyonso pona nkembo ya nzambe ndeko na ngai tala santé na yo ezali lolenge nini oliaka lolenge nini est-ce que ezali lolenge nzambe alingi moko na moko soki azwi conscience wana lisanga pe esengeli toyokana tala na mboka ya Chine tango maladie ya coronavirus ebandi kuna bakambia mboka bavandi batali babite po likambo eumela te bazwi décision ya kopekisa nanu kolia nyama wana bon bien que bazwi mokano wana pona mwa tango moke balwike bato balia pangolin te balia pe ngembo wana te mais ezalika pona mwa tango moke mais esengeli kozwa penda décision wana la même chose ndenge ba gouvernement bayebaka na ko protéger ba espèce mosusu animal pour que ba espèce wana ebunga te esengeli kozwa conscience lelo que espèce humaine ezali menacée à cause ya régime alimentaire ou ezali contre la parole de Dieu ezali contre volonté ya mokili na biso alors esengeli kozwa courage ya ko voter mibeko ko pekisa penza biloko mosusu ya kolia pe ya komela oyo ezali ko détruire nzoto ya batu pamba te batu nde bazali kosala mboka pe batu nde bazali kosala ete mboka ezala soki batu basili eh bien mboka ekozala te la même chose nzamba za na posa ya batu na kati ya royaume na ye c'est pourquoi lokola kelaki moto ne lilingi na ye pe na lolenge na ye tango moto asumukaki ye moko akiti atindi mwana na ye Yesu Kristo alongo na bonzambe akitawa na mokili poete akufa na isika moto poete asomba moto lisusu akangola ye lisusu na likama wana ayibaki na kozo alors bandeko na ngai soki tozali kosala ndenge wana tososoli régime alimentaire oyo nzambe alingi biso tozala na yango soki tondimi yango penza pe totamboli alima kolanda mibeko wana nzambe akokokisa promesse na ya pesi na mokanda ya kobima chapitre 15 verset 26 o alobi ete na kobeta bino te ba maladi lokola oyo na beta ki ba Egyptien po bazaka kolia na désordre sans contrôle yango bazali kokufa ba maladi ebele lelo ba recherche scientifique ezo salama par exemple na ba momie ezali bibembe ya bato ya kala wana Egypte bakufaka bazali kotia bango kisi moko po ba bomba bango misusu ezaka na bomba ezaka toujours ti lelo excusez-moi ebembe ezaka na bomba ite mais ebembe ezalaka toujours ti lelo bibembe wana bakei ko sala étude boluki na bibembe wana po bayeba ba maladi o bazaka kokufa nango effectivement bazali kokufa na maladi la plupart causées à cause ya régime alimentaire bilialia o bazaki na yango nzamba alingi tozala na santé malamu nzamba alingi bisoto bika toyeba na kozala na progrès malamu bandeko na ngai yango nazo senga na bino ete bosimba malamu penza nazo zonga na bokuse na we etali banyama nzamba apesi biso bilembo misatu ya koyeba nyama malamu ya kolia alobi na biso ete nyama wana asengeli azala na maseke ekabwana azala na sabo ekabwana pe azala pe
nyama aliaka biloko azongisi yango lisusu pona kotafuna yango babengi ruminant. Soki makambo wana misatu ekutani epa ya nyama okoki kolia nyama wana sans problème tango azali na bomoi obomi ye moko obimisi makila nde olambi musuni ole. Mais soki okuti ya mikufeli ye moko kolia yete ezala ngombe ezala ntaba ezala meme amikufeli kolia te pe ko tekela baninga te. Parce que zali kaka musuni nono il faut tolia musuni ozwi nyama ndengwana o depiese okeye kotekela baninga osali mabe ozali kotambusa liwa na kati ya mboka ozali kotambusa liwa na kati ya eklesia ozali kotambusa liwa na kati ya bokonzi ya tata Nzambe. Na we etali banyama bambisi na mai Nzamba alobi na biso ke totala kaka bawo bazali na poso tokoki kopalola pe oyo bazakana na joie biloko esungaka bangwete bayeba na kona na malamu na kati ya mai. Alors banyama wana nde tosengeli kolia. Tokoki kolia te bakambanyoka, tokoki kolia te banzombo, tokoki kolia te bangolo. Tokolia biloko wana te ezali penza malamu te. Alors balakisi biso ke na bandeke esengeli ba espèce nyonso lokola ba kombe esengeli totika yango ba pongo, ba corbeau, ba hibou, ba chouette, ba autruche tokoki kolia banyama wana te. Mais tokolia kaka oyo etambolaka na mabele tokolia oyo ezali donc kolia biloko ezali présentable lokola soso tokolia lokola caille tokolia lokola pintade tokolia ndeke lokola dindon tokolia biloko wana me oyo mususu lokola libata oyo mususu lokola donc sorte nyonso ya libata ezala ya ndako ezala ya zamba tolia bangote pe bakombe nyonso tolia bangote pe na banyama mike Nzamba alobi ke tolia banyama mike oyo bazali na makolo mine ya kotambola nango pe makolo mosusu ya minene oyo sungaka bango kopumbwa na mabele bazali pe na mapapu. Alors nyama nyonso abenda kalibumu na se azali ya kolia te ezala mbinzo ezala ba ndonge ezala banswa ezali biloko ya kolia te bandeko na ngai toyoka kaka pona elengi ya munoko te mais sengeli penza totika. Mais likambo akokamwa tango Nzamba azopesa biso banzela wana poto za na santé malamu apekisi officiellement expressement apekisi ngulu na chamo bato balia bangote. Mais okomona ke na monde entier il a été démontré que ngulu musuni ngulu c'est la viande la plus vendue. Pona nini? Parce que Satan ayebi lo lengeni ni akoki ko détruire bato à travers maladie wana ya ngulu. Lokola ezali maladie moko ezali ko beta penza makasi te bato bayebi yango penza nano te o babengi trichinose eh bien bato bazali ko bela yango abandi ko loba nono bachaki nga poison o basala kinga boya alors que ezaki poison te ezali nde excès ya ba trichine na kati ya nzoto na yende enemiye na maladie lokola trichinose abandi ko sanza biloko moko mabe abandi ko sala sel moko mabe o nono bachela kinga poison. Bande konanga tozonga kati na biso Nzamba azana posa ete toyeba na kozala na santé malamu po ete mutu soki azali na santé malamu akokumisa Nzambe malamu soki totosi makambo oyo Nzamba apesi promesse na ye na kati ya banzembo mokapo ya tuku libwa na moko Psaume 91 Nzamba azopesa penza batoli penza ba promesse malamu pona oyo nyonso azali kotosa malako na ye na makambo etali kolia oyo nyonso azali ko se confier epa ya Nzambe pona kopesa confiance kondima tolina ye kondima régime alimentaire azali kopesa biso eh bien Nzambe azopesa ba promesse oyo akoyeba na kosala na ndeko ya ndenge wana pour que ayeba na konyokwa masoki mokete na lobaki tozana mokanda banzembo mokapo ya tukulibwa na moko mokapo ya tukulibwa na moko toyoka oyo nkolo azali koloba kuna tokobanda eteni ya liboso kino na eteni ya motoba. Nzamba azoloba boyi yo moto mipesaka na Nzambe obomba maka epai ya Nzambe ya nguya loba na yete yo ozali esika na ngai ya makasi oyo ebombaka ngai ozali Nzambe na ngai natiaka motema epai na yo Yawe akolongola yo na mitambo oyo batielaka yo mpe na maladi oyo ebomaka akozipa yo na mapapu pe okozwa esika ya kobombana na se ya mapapu na ye bosembo na ye ebatelaka mpe ebombaka na bafleche nyonso na butu okobanga likambo moko te ata maladi ya mabe oyo etambolaka na molili na moi monguna moko te akobundisa yo
ata midi moi ekobeta yo na mutu te. Ya solo ata bato nkoto moko bakufi penepene na yo, ata bato koto zomi bakwei na pembeni na yo, eloko moko te ekoyokisa yo mpasi. Alleluya. Awa tozomona bilaka malamu Nzambe azosala à travers mukanda oyo ya banzembo mokapo atuku libwana moko eteni ya liboso kino eteni ya sambo balobi na biso ete oyo nyonso akimelaka epa na Nzambe azala sur ke azali koyekamela Nzambe ya nguya nyonso. Aloba na Nzambe wana ke Nzambe azali ebombelo na ye, Nzambe pe azalaka ebombelo. Bao nyonso bazali kotosa mibeko na ye bakuumela pe na mibeko wana. Okomona ke protection ya Nzambe kozala tokozala na santé malamu. Na français bazoloba ete c'est lui qui te protège de la peste et de ses ravages. Yende azali ko batela biso na maladie lokola ba coronavirus oyo ako batela pe akolongola biso musika. Pourquoi? Parce que imaginez-vous ceux qui oliaka biloko wana o epexamité lokola ba pangolin lokola ba ngembo wana te déjà Nzambe asi a épargné yo occasion ya kokutana na virus wana. Et en ce moment là, même ceux qui ba conséquence na yango ba ravage na yango, c'est-à-dire que contagion ou ezali ko tambola na moi, Nzambe azali ko promettre na kati ya psaume oyo ete ye akobatela yo, ye akosunga yo po ete ozala malamu. C'est pourquoi bandeko na ngai nazo senga bandeko nyonso bino bolandi biso bipai bozali o ezali likambo ya koloba te ke ozali mondimi ya eglise songolo to pakala, ezali likambo ya biso nyonso. Mutu nyonso akelami na lilingi ya Nzambe o akelami na lolenge ya Nzambe oyo amilingi o ayebi ke Nzambe pe alingi ye azala na santé malamu na nzoto kolongono, akoki kolanda batoli oyo to bongola lolenge na biso akolia, to bongola lolenge na biso akomela, to bongola bizaleli na biso na oyo etali kolia pe komela. Bandeko na ngai tokozala na santé malamu pe bandeko bakambaka bamboka bakoki ko saisir occasion à travers ba alerte oyo bazali kopesa biso na makambo ezali kobima ba maladi oyo oyo ezali na base na yango ba nyama mabe oyo epekisama epa ya Nzambe oyo bazali na ba nyama mabe na nzoto na bango soki ekoti na nzoto ya moto ememeli biso pase bemeli biso maladi bakoki kozwa courage ya komona ke espèce humaine ezali menacée to protéger kaka ba bonobo te ezali malamu to protéger ba bonobo po babunga te parce que ezali bikelamo ya Nzambe bazali na rôle ya kojouer na kati ya fond na kati ya société mais to protéger pe espèce humaine biso batu tozali en danger à cause ya biloko ya kolia. Soki tosali ndenge wana Nzambe akopambola biso akopesa biso ba promesse na ye toko éviter ba maladie ebele. Oyebi maladie soki ye ekobanda koluka misolo ekoluka kisi ekoluka tango mususu babanda kochayo na oxygène lokola coronavirus ezali kosenga misolo ebele bato mususu bazangi misolo wana bakufi. Mais omoni ke na kotosa kaka Nzambe tokozala na protection pe toko éviter ba maladie mususu ebele. Mboka na biso kozala mboka ya bato ya kolongono, tokozala bato ya nzoto kolongono, tokozala bato bazali na santé malamu bakoyi ko réfléchir kotonga pona mikolo ezali koya. Soki bolandi enga malamu bandeko na ngai eke bondimi kolanda batoli oyo nkolo apesi biso na mokolo lelo tikete yawe Nzambe apambola bino pe asunga bino na kati ya ba effort nyonso bozali kosala po ete bobongola bizaleli na bino na ndenge ya kolia na yebi ke ezaka pasi ezaka facile te pona moto asi amesani na mosuni ya ngulu, pona moto asi amesani na ngolo, pona moto asi amesani na kambanyoka, pona moto asi amesani na ngembo, pona moto asi amesana na musundi ya makaku ezali pasi poete ayeba na kotika. Mais oyo nyonso se confia ke pa na Nzambe, Nzambe azali capable ya ko accompagner biso, akopesa biso molimo na mo santo, akopesa biso makasi ya kosala biso tokobondela pona bino. Peso kindeko moko azu décision kasi azali na difficulté akoki ko benga biso koluka contact na biso à travers numéro o ezali affiché awa ya émission na biso de sorte que toyeba na kokota en contact na bino mpe toyeba na kokabola lolenge nini na mabondeli na batoli na ba effort personnel Nzambe akosunga biso poete moko na moko akangwama tozala bato ya santé malamu mabota na biso eumela malamu etika na boye na kombo na Yesu Kristo oyo bosili kondimela amen. Tobondela. Nzambe na nguya nyonso mojasi alikolo pe na se nazotika bana no nyonso basikolanda biso bipai na maboko na yo na likambo etali kolia o ememeli biso penza pasi ndenge na ndenge ebele ba koti na kati ya mobulu po bayeba kite. Kasi merci po ete opesi biso occasion à travers maladie ya coronavirus po ete to kota na mozindo ya mateya na yo ya liloba na yo mpe to yeba na kokundola
basekele osiela kotia na kati na kobatela biso na etali biloko kolia. Nkolo na ngai, limbisa mabunga bana na yo. Ebele batamboli na kozanga koyeba. Na kolia sanke ba yeba. Na komela sanke ba yeba ba conséquences. Tata na biso, soki basi bazwami na kati ya mpasi, me bazali nanu na bomoi. Lokolo eloba na yo elobi ete tant qu'on vit, il y a encore de l'espérance. Nazo senga na yo ete opesa bango espoir na yo. Osunga bango nkolo ba saisir libako malamu po ete ba changer comportement na bango. Ba oyo nkolo na biso bazali na capacité te ya kobima na kati ya ko changer lolenge na bango akolia bango moko na sengi ete molimo na mo santo. Alors que ozali ko beta na motema na bango à travers message oyo sunga moko na effort na Nzambe tata pesa ye makasi ya kozwa mikano malamu pe kotosa yango pe kotika oyo nyonso ezali ya mbindo kozwa oyo ezali ya petwa kozwa comportement malamu na oyo etali biloko kolia ezala ya yo moko to ya kotekela baninga afin que toyeba na kokotisa ba maladie te na mboka pe nzoto na biso emona pasite kimia na yo ezala na mabota nyonso kimia na yo ezala na bango bayebazo bela nkolo na biso visiter bango wana bazali koyekamela yo pe kotalela yo pesa bango loboko na yo nguya pe na kombo na Yesu Kristo bazwa lobiko na yo yango nde libonde na biso ya mokolo lelo na esengo pe na kondima nyonso na kombo kitoko ya nkolo na biso Yesu Kristo azana bomoi amen. Matondi mingi.